bana Djobourg, bana Durban, bana Cape Town, bana Paris, bana Bruxelles, Angola, Kinshasa, monde entier, Afrique mobimba. Babi to s'abonner massivement na Lokole TV. Webi Lokole, tanga kara na village elle so likambreza na mboka ba olelisa. Ngiri ngongoro Lokole. Mokonza mboka na mitingi ya koloba. Na ebisi bino pona ba vidéo du jour na bino, pona ba théâtre, pona ba émission na bino, pona information ya mboka na biso communauté congolaise nyonso pe Afrique. Yana Lokole TV. Sanga plaisir. Allez sur téléphone na yo. Kota na YouTube. Kota comment Lokole TV. Allez s'abonner. Fina Moussapi. Toini. Bisous bye. Radio Lokole TV à fiston. Tous s'abonner massivement. C'est validé. Mobali mbinga na mwinangolo aboya hydroquinone. Soki ezotambola basheri bazokwea mayanga. Na retrouver douce tendresse affection epana yo. Nasalelo nini pondi makena kupendaka sana. Shitakwacha pelende wenjo. Pour l'habillement des classes de vos enfants, pour l'élégance de vos enfants, désormais, visitez le magasin Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo. Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo, l'habillement officiel de vos enfants. Awa et pas Mama Charlotte. Moi namboka bon monake ba namboka congolaise tala biloko ya kosala et pas bapaya. Acheli biso bilamba banda de 0 à 3 mois yango yo. Soto yawa de 6 à 9 mois. Tokera de 9 à 12 ans. Tozana nyonso bana mibali na bana basi. Soto yawa. Bomoni oya bana basi ndenge mwana zo putsana. Toza lokola wato yene 8 ans ti komata yango yawa. Koto yo nde makambo mwana zo bimondire ministre ya bataille nyoso yango ba Samuel ba Chuchu yango yo andika la tsabana oyine to butaka elengi tala ba fest bana mwana bimi na fete batu ba komobanga soko lingo somba biloko yo omonike olingo sepelisa mwana na yo ko déplacer na yo te okotika na internet okomona adresse na biso yango wana. Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo. Adresse Edenval, Greenstone Shopping Center, shop numéro L119. Téléphone 011 52 46 366. À Jamestown, nous sommes sur Meyer Street 183. Jamestown Town, Johannesburg, shop numéro 5. Téléphone 082 324 85 22. Place nyonso zali benga biso kotaka ligne benga biso teotiko bila batine na ndako. Little People Shop tozana bilamba ya bana ya qualité olingi osomba kota na website na biso retrouver biso na Facebook toza online pe soko osoma partout na Afrique to délivrer bino na ba Korea na biso préférence ya malamu ya original. Donc, c'est la livraison à domicile. Little People Shop met à votre disposition l'achat en ligne. Allez sur Tekelote, tapez Little People Shop. Choisissez l'article de votre choix. Il vous sera délivré jusque chez vous à la maison. Mais aussi, allez sur Zando, tapez Little People Shop. Choisissez l'article de votre choix. On va vous le délivrer jusque chez vous à la maison. Visitez notre Facebook page, Little People Shop. Little People Shop, ya biso moko. Little People Shop, ya bana mboka. Mbote na bino bandeko balandi ya Radio Lokole Télévision bisika nyos tubuzwami. Merci na confiance pe fidélité bo pesa kana programme oyo Radio Lokole Masolo et pas plutôt kuta na kapona ko beta masolo ya makambo zali koleka bongo na communauté na biso africaine en général mingi ya biso batu ya mangala ngai kombo na ngai Fiston Pelende tata ya Sedek. Nous profitons pour dire un grand merci à notre sponsor officiel Michael Josh qui continue jusque là à nous faire confiance na sponsoring pour la émission Oyo Eleka. Un clin d'œil aussi
à Mama Charlotte Kaputu la bière officielle là-bas la bino yepe moko ya ba sponsor o va contribuer à pona émission oyo ekende liboso. Alors na retour na sengi na bino bandeko boko na site ya Michael Josh pona bo commander ba t-shirt ba polo o zo moni sini boye ya lézard oyo ezali Michael Josh. Donc lézard o so moni boye ezali bongo Michael Josh. Ozali pe na besoin pour moi na ona ta kitoko benga bongo Mama Charlotte Kaputu. Voilà. Tokuta na tongo lelo to kuube na mingi te pona koloba kasi tokotikela yo oyo ka témoignage ya ndeko oyo to beta témoignage oyo apola ki nzoto mobimba apola ki nzoto mobimba pona biyamba ya papa na bango papa yamba ki mutu na ndaku akosaki bango o papa leki sobe papa kulutu mais en fin de compte akomi kolinga lia bango amonaki oyo mwana kolia kaka ndeko apesi lisolo bolala première partie ezalaki lelo za deuxième partie et si la ki wana te bandeko tangu ndeko mwasi akei poto alandi ye lisusu na poto yoka bakana ya komiti na niveau bapimela ye ngunda akomisie aveugle akomisie baba akomisie koka na poto pasi ya kosakate lisolo oyo kolelisa yo ndeko mwasi alobi ayebi pasi ya aveugle pasi ya koka pasi ya muto azanga koyoka bino bali bofingaka batu yaya kofinga mutu te po yebita boto maka ndenge nini yo omoni lelo za biaske oyebi lobi na yo toyeba kofinga batu te na koloba mingi te ya yo moko na témoignage ya ndeko oyo deuxième partie de suite et fin nango bokoka papa wana asukaki ndenge nini ndeko wana ye makolobuka na ki ndenge nini mwasi wana koma ikoka ndenge nini avec ndenge nini qu'est-ce qui s'était passé boyo kabino moko témoignage na ye et puis to intervenir bongo na suka. Voilà, partout bolanda biso bo partager voilà, c'est parti Tolanda. Bonjour, bonsoir, Papa Fiston. Naye lisusu. Ezadinga rande kwa bino mwasi oyo abeta bino lisolo oyo tata oyo balokotaka patata na biso ayela biso na ndako. Lisolo oyo siko eza boye tata ngo alembaki kaka te. Pese mission na ezalaki kaka ngai na kufa. Na longo Afrique na ye na mboka mundele tobwaki ngunda ngunda esimbi te ngunda ndenge esimbi te photozikisa maboko toke susu na mboka mosusu kaka na kati ya Europe awa tozikisa maboko tolesi mwata apres toke susu kobwaka lisusu kote suku tokenda kobwaka kuna toke baboyi koyamba ngai bayambi mobali na ngai na mwana me ngai moko baboyi bayebisi nga ke zonga kaka epai yo wuti tokopesa yo mbongo oyo kozongela tokopesa yo mbongo ebele me yo oza moto azeli te zonga kaka epai yo owuti po sikoyo oyambi bana na mwana na ngai na mobali na ngai sikoyo ngai nazonga epai na wuti boboko ya mawa na ndenge nini apres sikoyo toye kozwa bayesi biso no ifo bozwa avocat pour te makambo na yo esimba mwasi moko azalaki wana ayebelaki na type moko boye abino ozwana na avocat te parce que na bana kofuta yo te yo bana kodia kofuta déjà tala kaka ezaka bien te na kobenga motu moko boye koya kofuta te ye sikoleta afutaka ye na compte ya ba étranger après tovwani kaboye ba une semaine nazali non registré nazaka mais nazala 400 nazala 400 non registré nazaka randi mwana kaka après baye kozwa ngai baye ko tatango aye a poser nga ba question na répondre ye na répondre ye esili wana abi toke na ye tato komina ye boye ba tatango asiliki bible ngo sote pona nini ngo za na pasa ba problème ngo sote pona nini alobe wana ale ba esi to bimana to biminan après babengi biso to koti tanto koti babina kasi misapi na misapi ba tangala sini ba papier na presidente na ngai tututu wana ba kondima ngai na ngunda ale to vandi tata wakena ye ale tana ke bon to futa yo te abino bo futa ngate
nango kota ngunda moto babengisa nga awa bamba kufuta ngai yo na bana kufuta yote isili wana atanga ke nae boye to vandi 1 mois 2 mois 3 mois malade bandi ngai malade bananga kaka fièvre nzoto malili mutu pasi fièvre nzoto malili mutu pasi to comme une semaine ndeko na nazo kwa soko tambola te nakata 100% ngo ke munene eka kama soda pa za kufanda na kwa soko tambola te siko mbala ngai akayebisa famo yake interprète na biso taka langue to yebite excuse ake interprète na biso ayebisa no mos na ngai akwa soko tambola te tendenge ni abia kwa soko tambola te docteur aya kotali kaka na chambre allez docteur moi ça mon père et ça docteur papa ba yena docteur ngo ti na chambre o apesa ka biso pourquoi apesa ka ba chambre et maman apesa ka ndako apesa ka ba chambre après tant aye boye moi je na bando poser nga ba question azo répondre yazo et ça docteur na munoko o mboko to komaki wana comment makolo sikoyo comment makolo zoko tambola te zoko tambola te ba meki bate misingai bwaka lokolo bebe abandika ka kotambola sikati na zoko kate makolo na donc eza société donc équilibre ebungi ngai dans les vies équilibre ebungi mais makolo ne limite que na koma koka te mais équilibre ebungi na ko soko bwaka lokolo te na pas premier pas deuxième pas na koka te to comme deuxième semaine malade je continue kaka fièvre ma ekiti emati mutu pasi nzoto malili fièvre mutu pasi nzoto malili fièvre siko docteur azo comprendre te abi sikoyo aye na dictionnaire ya français na munoko mboko tsa kovanda nango wana po natala bakisi oyo ngai akomela pati Afrique oyo ko simba ngai parce que docteur asil mayela je comprends que cette maladie elle est quand fièvre mutu pasi mais okoma na niveau boye o ko soko tambola te tant docteur aye lelo pona makambo po te natala bakisi oyo na komela na Afrique apesi nga dictionnaire nazotala fouiller na la milaka kisi oyo so nazo ka boye na milaka oyo avion bon note akei tanga ki wana ba ke pona bakisi wana bayeli nga na chambre la chose grave mon frère tanga ba nomela bakisi wana ndiko na komi baba na komi baba na lobaka suté na tambolaka te na lobaka te na komi na des choses différentes na tambolaka te na lobaka te baba siko sina baba na yebi yango pete na kosala sina ndenge nini na balosola mbali na ngai esiko na kati nano donc conseil na kopesa la bande ko congolais la bande ko africain bande ko nga to yeba kotanga toyeba kokoma poso leba kotanga te leba kokoma te engozala grave ata soki na yo kala nzela ata kokomela na rond point te po même te mais yeba ka ata kokoma ata ka lingala la biso yeba kokoma na kotanga eza très bien la vie ya mutu sitase komela kingai nazo ko loba te na komi baba nazo ko tambola te basina baba na yebi yango te parce que na bota baba te na yebi yango te eloko sova kingai donc mbala nga ke somba kaye registre kamimo munene kaye registre si y a un problème na komika na kata kaye a comprendre que problème za boy a comprendre que comment za boy na komika na kata kaye kaka parce que na kina choix souté que la sala bona sala bona ki na choix souté donc komika de komika le problème que fona koma na kaye même o muke o nini boy ango tu ngai po na zo yoka me mwana lo bezate fona répondre kaka na kaye to bano kende 1 mois donc fièvre ndengwana na kubla fièvre 41
docteur je comprendre te docteur ngatuli ngai est-ce que na Afrique kuna po uti uzakina ba problème tala mundele question ce qu'on komela ngai ba komela ngai na répondre ngala yebisi bango non na fait na kampe na répondre na komi na Afrique na zakina problème te nebi na kaka efi na ngai zakala kaka bitumba o na ebi kaka menace kaka e komelinga lisusu siko na lala boy wana siko yo docteur ikotuna ngai soki na problème na pas na uti kapisi na problème na famille te abi parce que bino ba africain bozala ka très compliqué ngabe de na problème na famille te juna ngwa siko na lali tango na lali boy oh papa wana ayoka kate ayesi koyo bayaki 4 personnes azui tatamogo ya quartier ya Mundibu azui tatamogo ya quartier ya Muyombe azui tatamogo ya quartier ya Munyanga na yemoko 4 personnes bayaki na hélicoptère ya hélicoptère ya munene neti oyo blikito za kotambola nango bango bayelaki ekiti tango bazo ya nazo mona bango déjà ti bazo kita nazo mona bango nzamba fongo nga miso nazo mona bango sikoyo tatala Mundibu albiboye yuzo mema biso awa est-ce que ozana droit kolia mwana wana tatanga répondre non naza droit kolia mwana wana te bon siko memele biso nini parce que mwana ngo toko kozwa ete omone sika zali wana moto na moto zo pela moto toko kozwa ndenge nini toko kozwa ete pesa moni ne biso toko kozwa ete toko kozwa ete donc ndongo longo biso kuna na Afrique ye na biso na mboka mindele boye il faut ofuta biso moto faut futa biso moto abi ça va na ofuta bino kasi leka mwasi na nga mwana na ye abota mwana moka mwasi yango mwana kopesa bino kasi ale siko tatala Munyanga lobby bongo to kozoka ndenge nini essence na biso pe esili tata oba lokota wana tata so lokota yo réponse na yabi o bongo bozo banga mais na centre abata bele basa to zo essence to kozongela ngasi ko la ndoto lamba moko na sutukila la mukila la pumbwe natambola katende ko na ngai mukola ngwana natambola ka nazo kende wele la fenêtre na fongola pala zo mona bango ubala ngai akanginga ya abila ngo kede ufongola fenêtre o kede te ufongola te to ko wela mbala nga kanginga yi ko fongola te natiki wana kufongola na yeko vana na mbeto siko na lali sute na sasa siko kwa kuvana abi nini na bano ebisa ba itana ebise omona ntete wana helicopter ngete mi wana ikiti na se wana ba ye kat ba itata entete ba yi a ba ipo ba kozwa ngai mais balobi moi ba kozwa ngai zate parce na ndena zali boy moto zo pela moi ba ko ba kozwa ngai zate mais puis na zo mona bango do mission na bango efoiré balobi tata wala fafuta bango so babi ba kozwa mwana leka mwasi na ye mwana mwasi abota pe ka mwana mwasi moko yana bakozwa ndiko na ngai natikali wana azo kontika bakisi na ngai donc guérison nga mukwane yaki nde ba yaki ba rupe ngai bazwi ngai te donc guérison mukwana ngona tambolaka mare mukwana ngona tambolaka mene azako lobaka kate nasalaki 3 mois na baba na lobaka te na kumaka singa oya katikati ya mino ase na lambe boise ekatana na lobaka te bakomo tshanga bakisi na zocha bakisi mbe bango singa oyo kozonga na komi koloba na mena saki 3 mois ya baba na histoire oyo bandeko na ngai tosambelaka na ndenga solo so tosambela na ndenga solo mbayini oyo bakolonga biso te bozongi na biso na mboka tata na sa mabele tokozonga mokolo oyo nzambe ye moko
akela pona biso ke mwana ngai nasalaka oya na mokili yango mpe so ngona ekoki ozonga yango tokoki kozonga mais so moyina ye ntango oza na yesu ya solo moyina akoka yo te mpo vi na ngai bitumba na bitumba banda na botama bandeko na ngai yaya yoka sikoyo makambo ya grave ebandi sika boye papa wana oyo bayambaki na ndako atiki te yoka sikoyo makambo ya grave ebandi yaya olingo osala mariage bazwaka parrain to marraine na loyenge te tala bango sikoyo kaka na bitumba alingi kozwa marraine na parraine parrain na marraine mpo na mariage na bango bake kozwa baparrain ya wandoki en complicité kaka na papa alingaki koboma ye wana témoignage ye continue landa ntango nakomi na mboka oyo ya poto sika taokuta bandeko moko couple moko boye bakomba bangole en tout cas tokangana na bango makasi ambiance ezalaki kitoko tokangana bango makasi bon à partir ya fille kuna mobali nanga azaka lobaka nanga ke non biso mariage na biso fo ezalaka na poto ta mpe tokomi na poto sikoyo tovandi na tosalaki ba 6 mois boye fo tozwa bapare mposke mbongo ezalaki ya teke mbongo eza te ye te bamisu bane bayaka poto azali mpiaka biso mpenza mosuni na mosuni bon nasui kaka wana ale tozwi bapare ntango tozwi bapare ndeko na ngai osu conseil na bandeko bazobala bazozwa bapare avozwa pare kote mabondeli nzambe alakisa yo o pare ya ndenge nini nazokende kozwa ese pare o etat d'âme eza bien to eza bien te papa fiston tozo bapare tobandi kosomba biloko ya mariage tobandi kosomba sikoyo tozolinga toproclame nde de façon ke non mariage yango ekozala ane boye to mwa boye nzambe alobi mwana na ngai oza ya ngai jamais nakotika boye tata wana balokota aye lisusu tanga ye sikoyo mpo ayaki mpo barefule ngai alobi na ngai jamais nakova na koto fo barefule ngai nga nayebisi ye na ndoto barefule ngai na sens nini eske mbongo nayelaka bakoto yo ndo pesa biso soki yo ndo pesa biso ati ala edo ake bakorefule ngai comme yo te ndo pesa biso yango mbongo na nga moko motoki na nga moko epi nga mpe na mema mobali na ngai bakoto oyo sikoyo yo oyo kozwa autorité bazongisaka bakozongisa ngai te na ndoto wana so couple oyo toakokuta wana oyo tobaki bakozala bapare na biso mobali na ye grand chor magicien na biso grand chor magicien ye motu amemaki tata wana ye kolakisa ye place nga nazalaka toki akomi soda na ngai ya butu bandeko na nga pasi komi tokangamaki na bango ya mingi mouvement nyonso to ezoleka kati na ngai ye kuna azopesa message nanoyisa mobali na ngai na biso faire attention omoni couple tokangama na bango oyo donc mwasi aza bien mais mobali aza bien te tala yobika bino mibali nde bozalaka na badoti na bino wana mobali na nga kota doti bapense na yo baide na yo bon eza nango problème te nde tosali boye soki kaka nga na yo mariage bapare mosusu soki olinga bango bazala bapare ya mariage wana yo nga na tosala séparation ozozwa mwasi no mosusu mboka esala bango ye azala pare na bino na mariage na bino mais mpo na ngai je te dis non est égal non nayebisi ye nde wana ekomi solikama deba na ndako ye mpe susu soda batiaki soda nanga batielaki ngai wala sipongi eza te tous les mouvements na ngai akomi kopesa ndeko na ngai naye kolota na butu ye soda ya butu batiela ngai azalaka soda mwasi na ye moko boye me mwasi yango nazomona bazokomaka Paris nazokomprendre te na ndoto nazokomprendre Paris mwasi wana mabota na ebana 7 ya butu ntango sikoyo nakeza kokende na kuti bango
sikona nakuta mwana mwasi moyo kama ndo la sika vote atuni yo bimlaki na ndaku wana nazo mona tipu wana ndaku wana ndanya wana okolo ndaku wana bo mwasi na mwana bana sura bala kasi mwasi na yeti bota le bana sete ngabe ambo asaka na bana sete ambo c'est vrai ngabe ça va comme na suis bonne note tikana bana kupusa na mama na ngai tango ba mona ngai ndiko na balanda ngai po boma ngai ya bakokate na kima bango balembi nga na lembate Saint Esprit apesi nga makasi nzambe apesi nga makasi na longi bango na kima musika kokima na kima musika wana azoti kaka la ndoto wana ba na kombe ya musika ba na ekolamuka ndika posa basubiza kaboye na lamuki ekatani susu ndotango na ekolala na bana ko raisonner ale pompe eyibinga tango eyibinga na ndoto wana na moni basanga na kuze na ngali susu na kuze na biso ndeko na biso mbali to mwana tata kuta kufa mwana mbala abota mwana na mbali atika Yesu okaza peso ndoki basanga naye mama nzamba fongoli ngamisho nazo mwana bende batwa ne bando bazo voler na likolo doke ba misusu batie kombo monika ba kombo ya kamba kombo mystike ya kanzita mulayi wala fo kombo yango penza bango batambola kala boto ba viola bongwana na mosiko yo ba kuzela ngazo ya boye po ya hotel ya siko ko kita di kola fenêtre na moni papa asada le kala mbala boko alekana poni na moni akosi ko kita te siko na butu wana ekoma siko yo ngai siko rita ndeta ko kesala basha alingana bima papa ko fongola kana ngo fongola kaka porte boy na mona ka yesoda la ngai ya butu batiela ngai yeyo mba moko atinikila ngai porte ya na ngai porte kangami tanga kangami wana ngaso na mela bimla kisuti yake ndoko deti ya linga kotra ndako na ngai ngapela linga na bima ale mba mo porte kangami papa na ngai tanga kangama ko wana tout porte salete tout ngana makolo ndiko na ngai tongo etana nakomi koka nazo tambola ndeka mwana ngulumaka mwana zo nguluma mwana si mwana nga ngulumaka ya nazo telema sosote nameka ko telema boye rien Seigneur ya wana sala ni na mukili nameka ko telema boye rien ndiko na makolo na ngai komi koka makolo komi pete na bisi ba pona zakana babeki moko boyna babeki mba lotanga ko lokota na bibana boyela nga babeki wana pona osi na ko na ko tabata babeki nazo babeki bona mekata me bade bataba papa nazo ko kate nazo nguluma na ndaku nazo nguluma esanga premier jour koka deuxième jour koka ya troisième jour na mona kaka na ndoto baiko pakula ngai mafuta na makolo mafuta olive tata ngo yakilo kwa docteur azubenga infirmier yakala mafuta olive patience oyo to pakole mafuta oyo parce que basoto pakole mafuta makolo na ye eko zonga siko infirmier lobite ko pakole mafuta olive te zo mafuta ya mbwengi mbwengi binisa mafuta ngapena yebite kama kamunisho na ndoto bazu mafuta mbwengi na ya olive basangisi yango bapakola na makolo siko mama moko ya millionnaire ya alemasa ko edengai tanga yeboye aida tongo wana yoki bana babenga ki ke mama zo tambola te aye atuni ngai madame Intel o ba beta ki la mobali na yo to ndenge nini tara ye mundede atana expliquer ke ba kamba famille bo makanda au comprendre ngaka ate okoya kinga bla koya kiti otambola te okoyi te nini te ba beti yo te ba mongo koko bakaka na niveau ya koka boy quel
quel miracle abi lobi na kozwa yo toke so hôpital ya na nga siko lobi tanga ye kozwa nga ya na komi na ngai bien na komi kotambola bien elekite kaka même semaine wasi mobali na nga sikoyo a voyager po tolinga to changer sikoyo ville aketa na ville akoto kuna pa tongo kele est-ce que ville ngo eza bien bande pe bazali ba koto kuna est-ce que ville ngo eza bien to ndenge ni po to sa déménagement to kele jo koto kuna manda ko mwana na pa pamba to lokanda biso to kele na biso koto kuna ta mobali nga voyager kaka lelo lobi troisième jour ndeko na komi aveugle na komi aveugle dans la vie na ngai na yebi souci ya baba na yebi souci ya aveugle na yebi souci ya koka alingaka atambola aveugle alingaka amona baba alingaka aloba ndeko na komi aveugle nana kolambela bana nana ketika bana classe ya susi ya ndengo na nano mona te na lela bala wabuti classe baye na joka la voka o mwana oyo tel oya mukifa na ketika na gardien na kenda ko na gardien te sina komi da aveugle na kenda na gardien te na kosala ndenge nini mobali nga pe azate comme balimero pour famille mobali nga be nga ordinateur comme nga la kanga mi balimero na mutu na ebisi bana bozwa téléphone wana dicté bango balimero papa isidi babengi basolo papa bango apasi nga papa bango na ebisi ke papa nga yaka na comme avec a bientôt yo mta black kabia yaka pardon totika black la comme aveugle nazomona bana te muta kolambela bana azate na yebite na kosala ndenge nini bana nga bazana na mikie nana nosunga bana na ngai papa tokoma na butu wana ke kofukama pomoni ka soko na mbeto siko obondela ya kofukama ya na bondela esi na bosa na nga nazobondela na lala kaka wana ya kofukama na lala kaka wana ya kofukama na lala tana nina kuya boy na santi na za kofukama na matina mbeto na bandi olela na lela ponge yibanga te ponge yibingai o teza olela wana ba voice bazoyoka mobala betiye sikoyo basolinga babenga mbila po mbila kuya na ndako na biso mobali nga azobeta ngai oko mobali azobeta na ngai te oko nazolela pasi ya vie nakomi aveugle ntango etani boye sikoyo bawo mosusu mibale fo bakende classe moko fo akende gardien ndeko naketika mwana ndenge nini nga nakomi aveugle naketika mwana ndenge motema pasi na bandi kolela bana oya moso alobi matika na yebi kosala ti asali ti na bandewa ndeko na ye asali ndenge basalaka sandwich na bango bamema na classe bakei siko oyo moto tikalaki na moke na elobika bosala ye ti otiela ye na mesa amela papa ata bana bazomela ti nazomona te nazoyoka kaka bana bokeba na réseau bokokozika bokeba na réseau ya tolali buto ye tolali bana bazoliaka bamapa biloko mikene bagato ezaka na ndako bajiba bamela sikoyo mobali nanga fo da deju mobali nanga fo aya po osi aso samedi po aya na tiki ya weekend po tiki ya weekend mpa na biso yaka moins cher ndeko nanga tolali mabondelia nazokobondela ndenge wana ya na ngai troisième jour wana ntongo etani bana baka bazisanga ka tongo etani nazoyeba wapi tongo etani obuto yindi ya na yebi te nazomona te bana bisika mama tongo etani on va laver la bouche nga bisava bokesoka munoko bana bakesoka na munoko na isi bango bosoka na bilongo na bilombo zo akambo pango sa boy bana nana kosokola nga bana
moto asokola bana aza te bana nesi bango bosala biloko kolia sasi bamapa yaka na kati ya congélateur babimisi mapa bashofe nde toshofaka wana bana nga mpe nzambe asungaki bana nga baki mayele nazoloba na bango kaka mari nazomona te nazoloba na bango kaka apana bino kala te akoya apana bino kala te akoya ntango tosali nde wana ndeko na ngai nayebaka parce que mpo namonaki na miso na nga ke tokomi ba 10 heures moins nayoka kaka lokola munduki babeti nga na miso nakaki nakufie ndeko na ngai namonaka biloko balokitela ngai na elongi ezokitela ngai ntina nzoto nazokompate biloko ni yango wana mwana mona eza te biloko banobimanga na miso tala bizokitela ngai na nzoto soko nazosimba biloko ezokitela ngai me nazomona neti mabanga me nazomona nanu te nazwi natina loboko na monoko boye ndeko na ngai mungwa ezobimanga na miso mungu ezobima na miso ndeko na ngai tambola na mokili omona makambo mungu ebima tala kantite ya mungu esakombi osakombi ndeko na ngai mungu ebele ebima na sentir biloko yango ezobima susu te nazwi elamba na ngai tiko nataki nakangi yango na tiko nataki boye nasali ko na longoli tiko yango na kati na longoli make nazomona te nasali ko nakangi yango likolo po ekoya te ala longoli tiko nafongoli mai nafongolaki mai nalobi nzambe mai oyo ezali yo mai eza liloba ezali yo moko yesu masiya nkolo yo moto osala mai nzambe nazosokola mai nazosokola elongi na ngai mpo namona nana kosunga bana na ngai nzambe esunga ngai naza na niongo na motu te nazakalekamo na motu te nzambe esunga ngai bamisu bawutaka afrika baye mboka mondele bati koyiba mbongo bati kobuka babanke me ngai nzambe yo nopesaki ngai mbongo oyo yo moko na commerce nza kosala nateka yaso nazoteka kosa moto asimbi kisi nasimbi mbongo na koteka nasimbi mbongo yango nafuta tike na mobali nanga tala eboka substance mwana beta yango nyonso to eza te tabi nzambe yo nopesanga mbongo na yela poto naza na nyonga moto nayibe mpe mbongo moto te nzambe esunganga na moto nasokola elongi ata nasokola elongi boye nakomi komona me flou nakomona bato na mosika bato bamona mikebike namona bato bakomi mikuse me na pembeni boye nazomona oyo mwana na ngai inter oyo mwana na ngai me nazomona flou namona flou nabandi kobondela nazikopa mai nafukama na bondela na mai na nga na loboko boye nakopo na nga na mai na loboko naleli nazwi mai wana na kati pria amen nakila mai wana sokoli susu elongi nasokoli elongi naye kovanda na salon bana bakoma kosala nga je amomoni nga wi namoni unalati nini ngabe ulati rouge ulati nini ulati bleu solo mama moni solo ulati pe bleu lati pe ndiko na komona nde wana masi wonde namona sikoyo nakolata linete te nakoma so nazotanga bible fo nalata linete a partir de là sikoyo naye na suite oyo tata oyo tambiso alokotaki suite yango eza boye ntango alembi kolia ngai akebanda paleki na biso ava banda ndo paleki na biso papa na biso ateki lupangu donc abimbi nyonso to babima ntango ateki lupangu bato bango balinga kobima te me mutu asombaki ye mutu akobimisa bango abimisi bango
to panzani biso nyonso bato to bakela côté na bango biso pe to kela côté na biso après tatango aya kozwa pension ake mboka tanga ake mboka comme mission na ye wana esila ikaka te ye fo alia kaka na kata porta ndako na biso abali siko na leki na biso mbale leki na biso mbale ba nyati na camion mko na bosa na te to lambaka fumba tango fumba ebeli tozo luka leki na biso mbale potolia mais azo mwana te ale ngai ngakuta banaki mutalibiso kulia na lie na ngai ye koma zo balinga ko sala musika ngana olia na ngai tanga bani kulia kutu boye na sisi kulia te mbala moko baninga bazalaki na ye baye o eleki la bino banyati tango nyati tango ka grande sera yoki banyati petit frère grande sera bandi kolela leki wala nanga na sima so bandi kolela ya mwasi ngana lobinga na olela te nzambe ala singa sini mo teke leki la biso wana akufi ngana olela te poso akufa ki nzambe ngala sanga sini me komba la singa sini te asala ya bomoyi ngana olela te ngana konte olia na ngai na li wana na silisi sikoyo ba komo kotuna bana ngwana baninga na yende bazalaki groupe wana bongo sikotanga banyati sikoyo aza wapi o bakena ye na hôpital ba bakena ye to yibite nini te bon ça va donc ne koluwa kaka comme to yibi kaka mama ye mo na campus principal na biso apato ke ba polyclinique to ke ba nini boy do principal na biso kina no mama ye mo na nini o na campus bamuso bino kama za mwana muke bako mema l'hôpital oya bana na sima veme hôpital en kombo na bosi na bosa na ngai bon siko to zira noko na biso aya papa na biso azakite noko na biso pe ayi po ba ke no ba mo no na so quelque part kuna azo yanda to zira noko na biso ya noko na biso ayi ta no so ayi boy to yebise no ta promesse wa yo isa so que non mlati muleki na biso siko to zo bate hôpital nini ba memiye hôpital memiye to yebite ok tamba nyetakileki na biso wana tata oya nyetakileki na biso leka so bimina sa camion c'est sauf kaka lamba la takinde e pasuka ke na sa ba pine e pasuka ke to ba benda ki lamba e pasuka tata ngoto yebite soka za ka général soka za ka colonel soka za la kanani mais za ki mukonzi oya nyetaka leki na biso amema leki na biso tina hôpital taba comme l'hôpital kuna ba côté radio ba sali ba examen tout leki na biso bimane sense of eloko mokote akamati mbongo ebele apesi mwana biso azwi basoda misatu afuti bampe so bafuti bambo mpeso na mwana yeba ezate mena mbongo pesa mwana biso mbongo wana ekomaka na ndako na biso ekomaka ayebisi basoda misatu wana bokende kotika mwana oyo tina porta ndako na bango bato ni koyeba ndako abila koyeba ndako bozongisa place bozulaki ngai na koyeba soko nzela ya ndako na biso esika banyatilaki ye ntango bakomi wana na biso koyo nayebi nzela ya ndako bazoya na biso tokola na grande sere azobongama abusala lati to bango bima na bango mpe basoda bazokota lopango na biso nini no toye kotika mwana mokonzi alobi na jeto kotika mwana ebila nyataki mwana amemi mwana hôpital akoti radio basali examen na mutu nzoto nyonso bamoni eloko moko te mbongo abapesi ye yango oyo apesa mama oyo ayeme aye mwana ye alobi mama na bango aza te aleti ya na ngai azwi mbongo nyonso bapesaki leki na somme ezalaki mwa montant ezalaki mpenza mwa mosuni siko leka mama na biso alinga beta leki na biso wana nga na yebisi nga na telemeli okobeta ye mpona ni baniati akufi te azongi mobima ndenge azalaki siko olinga obeta mpona ni nga kobeta ye te tika alia fumba akolia te nga akolia parceke ngamu na lami fumba wana akolia awa yali mpa na biso
yo pana yo ezaka kuna malgré ozali noko mais biso kote tokana droit na biso parce que yaka pa na biso na yebisi lekila ngai na tiele biloko na ye lekila biso azolia wana journée wana eleki ndenge wana ntango eleki ndenge wana kaka bacoro kaka ya nini oyo bandoki oyo ya libanda oh tata wana kotika bino te akomisi na mwana bino mobale yo mutu basunga yo na kati ya ndako na lupango bato ofuta ta eloko te ozoyoka te ndenge nini epa toyeba eke ezali ye to continue ntango tosali ndenge wana alali pongi te kota lekilanga mobali aye kobuka na susu lipeka moni mokuwa oyo ekangami na lipeka na kingo yango nde ebukanaki bayi kolatisa lekilanga ye jaquette ya nsima lekilanga avandi nango ba ntango ekokaki bake kolongola mokuwa yango ezongi ekangami elongo wana te sikoyo akekota epai ya grande sere na ngai esika ya kolonga esika grande sere na ngai po grande sere na ngai akokende église te grande sere na ngai alingi kopo oyo babengaka masanga distraction alinga mpe kaka ngai kaka wana natiki deja bagrande sere na ngai bango batikala na bango wana komela kote mosusu nazolota ndoto ke grande sere na ngai bazozwa mwana ye bazokata ye misuni nde kaka bazokataka nyama bazobowa mwana kala kata ndako na ndoto wana nayebisi grande na ntongo wana nazoba nakosala ndenge ni grande sere ngana mpe telefone ezalaka te batelefone mpe ezala yango to baseriwa batelefone mpe eza te nakozwa grande sere ndenge nini sunga muka na komi kobondela nzambe esala grâce mwana na bika nzambe esala grâce mwana na bika mwana abika kete tata wana ti aye kolia mwana ya grande sere na nga unga na landa po ya na mwana bosonga mwana mibale ale mwana grande sere na nga tanga ale mwana grande sere na ngai biso to bata baza yi siko tata ya mwana wana obali ay azala moto abandundu ntango mwana na kufi bato abandundu basili kibabifo bayeba mwana oyo akei wapi bale ntango bangokende kokunda yo mobika bandeko na biso bato abandundu nde basalaka balongoli mwana wana soki balongoli manzaka balobi moto asali bo une semaine fois landa excuse une semaine fois landa tokomaki na une semaine wana tata wana sikoyo akutaki mboka ayaki apakofana pa bana na ye akufa mort subite na une semaine ntango bakundi ye mwasi nesusu mort subite donc na un mois bakunda bibe mibale donc bango baliaki mwana grande sere toyo kosukela esolo esuki wana yango voilà. Je crois bino balbano c'est la suite ya lisolo oyo bomoni papa wana oya luka mama oya zwa ete alande tina poto finalement aye kozonga na Kinshasa ale mwana ya grande sœur pona nini distraction et ndena no ba chaque fois bato mususu batika makambo na justin nzambe te bagenda ko luka bakye ko luka bokini ba babi wana insmo elegite papa wana kufi mwasi na epe akufi témoignage oyo epesi yo pas cité etalisi makambo ebele bino balumeka kofinga bato aza aveugle amonaka te mama wana ya koka te mama wana ya likolo ndango tipo azaka likolo ndango yaya otali lelo na yo lobi na oyebi yango te estce okomi commenter uta kosala awa te ebele boyoki lisolo ete ya bino na kosenga kaka partager yaya peut-être témoignage to lisolo oyo esungi yo te ezala ngo important mpona yo te mais ntango kopartager ndeko moko akoyoka ekosunga ye a tiré profit na quelque chose. Voilà. Tosuki na biso awa lelo, merci bozala ki ebele ya kolanda attentivement et on a sengi na yo bo s'abonner. Soko s'abonner déjà de ko partager pona esunga ndeko songolo esika moko pakala.
Merci na Chris Larize Pelende, réalisateur ya émission Oyo. Yena coordination, nyos tous là qui composé na assistante na ye Winnie Larize Pelende, il y a Claudine Larize Pelende, Miguel Larize Pelende, mais aussi Joseph Larize Pelende. Nyos sous la coordination, il y a Mamari Naoumbi Larize Pelende, la femme à la taille d'une tige de spaghetti. Ni courbure, ni virage. Allez, portez-vous bien. On se retrouve la fois prochaine. Chap chap et tchara. Radio Collective Fiston. Tous abonnés massivement. C'est validé. Tout le monde Kambouya, Mike Josh. Mike Josh. Bon, moi, que compagnie, brand, marque déposée, ya Sika, ya Mwana Mboka. Oyo asali pona kotombo na bendele na biso na mboka ya bapaya. Yaya, auquel États-Unis d'Amérique. Okokuta pena doki, esike ba classe pena doki ba brand. Ba marque déposée, okuti Songolo, okuti Pakala, okuti nani be Mike Josh pe ezali wana. Na yiko lo baboye. Bande ko belé ba ali ko benga, boso ko benga biso, mais personne son numéro Mike Josh, derrière numéro sur le kayangwa, bon numéro Mike Josh yangwa ta to lo ba numéro ezali wana. Bon ko benga, oui c'est vrai, c'est important ko benga pour ba détail, mais ezala ngo simple bandeko. Site yango wana. Yo kotigara na site. Soko lingi ko somba, oliko sa commande, ya ba t-shirt, ya ba soulier, ya ba pantalon, ya ba veste, ya nyoso tout, yo kotigara na site bandeko. Site yango to tribunal site yango wana. O kotigara na site wana, donc o kota site e ko pesa o boyinde bo moni yango zo mona wana. Comprendre? Site yango wana, o kota na site Mike Josh, ok côté ya ils ont trois barres na droite, ya téléphone na auto écran au côté wana on a marché au tali article ça na kati ba montre ba sapatu ba perpète ba tout petit ba veste pena ba élégance ya kosakala te nyoso tout au on a besoin ezali wana tout ta griffe wana mboka ko vous comprendre na arrivage arrivage ya ba sac ezali obodi sac oyo Mike Josh. Bah, ngai. Nyoso ga radio locale. Voilà, pour la papa. Ça qui prenait, on taper laptop. Vous comprendre, on taper laptop. Donc, laptop, appareil portable, quoi. Voilà. Ça qui oyo, Mike Josh. Ça qui kitoko boy. Voilà. Voilà. Ça qui Mike Josh. Nyo sorti ko linga kotaka la site wana ko mona yango saki oyo Mike Josh et silika kate voilà na saki bino doki Mike Josh voilà hey ba montre ezali ba montre siko boye yaya to ko changer ba montre le quoi na film montre oyo a Mike Josh et ça ba ya to kata ngona ba sachet o azoki ate ozomona to kata na ba sachet Zokata na ba sachet. Yaya, to mettre dans l'histoire to continuer information, tire to ba sponsor po, ezali non sponsoring, mais ezali mwana mboka atomboli bendele ya biso a congolais bapaya. Ba misusu ba meka ki me simba kite. Voilà. Voilà, to attendre ngwa to bonga sachet sima. Voilà. Montre oyo. Eza waterproof. Ba waterproof la accident. C'est-à-dire que montre oyo na la tango boye. Na ko so ko na piscine. Na ko kota na mai. Na koti na mai pena boye na koti na mai montre oyo ekobeba te yaya montre ni lataka soki zala ki ya griffe ya mundele ya étranger ne mbangu o griffe wana ye soki nini soki songolo parate yaya Mike Josh ya mwana mboka montre oyo na kodina na mai na sokolo na piscine poka tozana hiver soki toye na été bobwenga na plonger na piscine na action moni montre pena ya ngoyo ça ebele yaya kota na site wana kota na site commander ceux qui comprendre te benga Mike Josh numéro yango wana obengi yaya ko benga ete pona osenga musala epesi passe rapidement bande ko so le numéro to benga ka bandi pona makambo benga makambo sute benga ka pona oyeba ko sala commande na yo pona commande obengi pona commande so comprendre te so possibilité de comprendre ezali so ko na site o komona nyonso tout ezali noir sur blanc bandeko yaya na ba lunettes Mike Josh comment dire comprendre est-ce que vous comprendre lunettes Mike Josh yaya nyonso tout osala ngo besoin ya ko data ezali na Mike Josh atayo moko to supporter te yaya biso na bango différence yena
sepelaka na badefile de mode bamusicien bozali wapi ya nzambe to ya mokili bapasteur benga Mike Josh soko ozwi te benga biso na radio Lokole tokolakisa o ndenge nini yo benga kobenga yango te mpona ozwa ofele na talo moke kota na site sala commande bamission so bazaka na Kisasa basala na commande tozala wapi sala commande kota na site wana toteli yo site yango wana okoti na site tala baarticle nyonso tout et puis sala commande na ligne okozwa bandoko oyo déjà basala commande basi bajuju ya bango déjà bakotémoigner pe awa yaya toye na ma précision moko mukie pona makambo oyo etali ba Super Wax hollandais na sa gibino Mike Josh oyo azali bongo sponsor na biso na radio Lokole télévision azalaka bongo na actionnaire moko ya ba actionnaire na Visco baby Visco te Visco ezali compagnie oyo esalaka ba wax hollandais esalaka na Hollande ye moko Mike Josh asa na États-Unis mais asa actionnaire problème te alors bandeko babengaki ebele bandeko mosusu bapesaki commande oyo asala besoin ya 10 pièces oyo besoin ya 15 pièces ezosala maboye boyebake eyotekama na prix de gros alors prix de gros wana mpona Mike Josh atekela yango bakoya kotikela yango ntina ndako esina to na boutique to na adresse oyo kopesa esengeli na yo oskokuza 50 pièces seulement bazobanda koteka partir ya 50 pièces seulement eza quantité moko industrielle po prix ya mokie wana batie eza mpona bato bakosomba en gros soki ozala moya kosomba en gros te bandeko soki opesi order wana tosolaki yango okopesa na yo order na yo opesi commande ya 5 pièces ya pièces boko ya 10 pièces ya 20 pièces bokozela ti ekoka 50 pièces comme ça Mike Josh apesa commande na Visco et puis ben ko livrer yo DHL s'il vous plaît ti na adresse oyo ko pesa est-ce que vous comprendre ce que pesi commande na yo nga lingi na 10 pièces ko lelate ko banga te et ko yeba ko pesa o délai oyo 10 pièces na ko ya ce que lingi ozo ngo dans 2-3 jours 50 pièces malamoko donc bande ko bosa na Europe bosa na Afrique en fait na Belgique na Espagne na wapi partout na Congo na Angola bosanga surtout ba ya Congo Brazzaville boteka ba puta mama ya Congo ok ndaka lomé ko somo maputa wa za maputa ya Hong Kong oto ba en anglais ya fake originalité so mbatekela ba Super Wax original na Mike Josh bosangisi muke bo pesi commande bokozo yango te o to lobaki te to lobby eza pour na Mike Josh moi na mboka zo tombo na bendele na mboka ba paya te c'est que bien. Dans le cadre de soutenir la vision du chef de l'État dans les domaines de l'éducation, Maman Charlotte Caputo, la femme de fer, facilite à vos enfants de venir étudier en Afrique du Sud, dans l'école de l'aviation, apprendre à piloter l'avion commercial ou militaire, apprendre à piloter l'avion de chasse, apprendre à piloter l'hélicoptère commercial ou de chasse, mais aussi apprendre à réparer les avions commerciaux ou militaires, des hélicoptères militaires ou de chasse en Afrique du Sud. Bandeko, yo mutolingi mwanona koma pilote commercial to militaire. Avantage yango yo. Obengi na numéro oyo ya Maman Charlotte. Ako guide bino. Ndenge nini mwana na yo ako sa la classe ya pilotage. Alors, avantage nyonso hébergement Minerval. Olingi mwana na yo ayeba ko bongisa ba moteur ba avion. Benga Maman Charlotte na Afrique du Sud. Madame Charlotte Caputo et ses collaborateurs mettent un hangar plein d'avions à la disposition de vos enfants qui viendront apprendre ici en Afrique du Sud. Voler à l'espace sud-africain, devenir un grand pilote commercial ou militaire. Contactez Madame Charlotte Caputo. Devenir pilote d'un avion commercial ou de chasse n'exige pas un diplôme d'État. Un certificat d'études primaires suffit pour apprendre à piloter l'avion commercial ou militaire. Les appartements confort pour accueillir vos enfants lors de leur séjour ici en Afrique du Sud. Piscine, salle de bain, salle à manger, cuisine, lavabo, tout pour accueillir vos enfants. I stayed here from 1 year ago. Oh, people coming from Congo, you're very welcome to come here in South Africa. It's a Mama Charlotte space, very beautiful accommodation. They take very good care of us. Bino batu boyebi anglais te, alobi boye. Grâce à Maman Charlotte,
lelo yo ba Tanzanien bazoyekola avion baza mibale mwasi na mobali ebongo bino na Congo ozozela nini? Pour tout contact, appelez-nous au plus 27 82 32 45 522 ou encore contactez Radio Lokole Télévision au plus 27 61 88 58 455. Papa, maman, mwana noya koyekola kopusa avion militaire pe commercial, hélicoptère militaire pe commercial, kaka na certificat d'études primaires. Et bongo yozanga, hâtez-vous car les places sont limitées. Mama Charlotte Kaputu, la femme de fer, Tokumisa Yondenge Nini. Merci pour l'opportunité, maman.